Batata, bamama, bandeko wa bolingo, ombote na bino. Boye malamu na lingala motivation. Nazali Patrick Chimanga, tata ya Mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Lelo tokolobela kotangisa makanisi na yo. Ntoko entraîner makanisi na yo. Deuxième partie. Tozali toujours na bato oyo bazali na pouvoir ya solo. Alors balingi kozwa yango ya solo. Kasi bango bazali na caractère te, nto bazali na bizaleli. Et donc ozali na bato oyo bazali na lolenge ya caractère wana, nto bato oyo bazali na esprit ya caractère wana. Oyo tozo tika toloba, tozo luka mpona ko progresser. Kasi bazali na genre ya vie oyo te. Alors mpona ko bundisa moto oyo azali na tika toloba caractéristique wana, nto lolenge ya kozala wana, nto lolenge ya bizaleli wana, nto oyo ezali adapté, nto fusionné esika moko, nto ensemble na pouvoir ya solo. Ke yebe alingi lolenge ya bomoi oyo ezali eloko moko ya solo mpenza. Ezali ya solo ke eloko lokola oyo ezali kosalema. Bato ebele balingi ba accomplir eloko moko na vie na bango, oui. Kasi bazali na caractère oyo te ya kosala yango. Caractère wana ezokende kotelemela bango na nzela na bango moko. Bazali na pouvoir ya solo, oui. Kasi bazali na caractère wana te. Bato misusu bazali na caractère wana, kasi bango balingi te. Soki okuti moto moko oyo azali capable ya kozwa ntokozala na bakote nyonso mibale oyo, wana ezali fantastique. Wana ezali eloko moko très spécial. Oyo ezali mpe lisusu mpona nini nazokanisa frustration ezozwa place. Ebele ya technologie ya likolo makasi ezali deja na mbeto na yo, ezali deja na kati na nzoto na yo sikoyo kasi ezali lokola orientation dans tous les sens. Biloko ebele ezali orienté. Oyo ezali normal. Oyo ezali mpona nini tozoloba na tongo tango zolamuka. Ezali eloko moko oyo ezali naturel. Oyo ezosalema. Kofongola misu, kolamuka na mbeto, ebandi kozala normal. Ezali normal. Obandi kotala fond na yo. Obandi kosolola nto kosokola elongi na mino na yo. Otali télévision. Obandi koyoka makelele ya libanda. Wana elingi kolobake conscience ezali naturellement kotangwisa yo na libanda na tango nto na ngonga yo olamuki. Alors ezali état naturel. Soki o attirer attention te ekozwa biloko libanda na yo. Donc nini ezali ke des premiers pas oyo si gérer moto asala mpe ezozanga mokolo na bato nyonso. Ezali tan oyo yo ozo réaliser oyo kaka ko réaliser parti moko ya existence ya bomoto nto bomoi na biso. Ezali ke conscience na biso ezali naturellement kotangwisa biso liboso. Ozomona na ordre ya kosala balance nini tozosala na ebele ya lolenge ya baleson oyo ezali mpona kobongisa nto koreglemente oyo kobongisa yango, kobongisa mpe kotala kaka ebele ya ta nto ebele ya ngonga, kaka ebele ya conscience
oyo tozo permettre na biso moko mpo epunga libanda kuna nto ebele ya conscience oyo tozo bongisa libanda kuna wana elingi koloba ke liboso ya nyonso ezali important ke yo omona yango yo moko liboso oyo elingi koloba ke yo kotala libanda te kasi mitala nanu yo moko na kati mpo donc na temps yo ozali komitala to kosala oyo ozokende na komimona yo moko mpe oyo ezali ebandeli bisika oyo une fois soki yo olekisi temps ebele olekisi ngonga ebele na yo moko ke kati na yo ekobanda kobima kati na yo ekobima libanda tosuki awa mpona deuxième partie bolanda troisième partie nazali Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga très important mpe tomonani mbala nsima merci beaucoup mpe goodbye.